tozali awa biso tolela na ba oba olela tole l'artiste na biso da komona nyuma na oya sepelisa biso abimisa biso abimisa tokutana ye na mbandaka ye tokutana ye na Luanda ye tokutana na biso na tokutana biso na tokutana pona ke moi monsieur Zali mais tokutana yo Kalambai n'avons na Kofi pour initier un monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Tu es mon frère, tu n'as pas de droit. Auparavant, préservez ta langue. Préservez ta langue. Rectifiez tes paroles. Soumission en plus, demandez pardon. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Eza vena bongo mais olobelo mo boya batu ba otuna ba double essayer de msuba yebakati comment na Angola osani na Angola motolo ba bien awa donc avant que ne la venir aux Arabes déjà Angola kolanda makambo wana ti ngaza garçon mondial tant to ça qui filme na ba mari mi semble batu msupe bazala ite bazaki na bango na me bazoki ti chance okota te zoyebela yebi makambo oyo mutu nanga ekulu dimba zoyebela yebi soki ezalaki émission oyo toza tokosa mabe me kolakisa bato mabe moko te ya sika wana lakisi asali a créer bord à sika ke mutu comme apeke no mutu akufi boye azaki na aswanaki na mutu wana ye tango akufa moni okufit ozwi et à mabe to apprendre bato makamba bien. J'annonce encore nazola ba lisusu mutu nyonso oyo akota na zela lipamboli na yo alia pau Dalinda Sida di batole Halala kabo na émission donc ezaka mama na générique Sida di batole Halala kabo na émission donc ezaka mama na générique. Mais sauf que n'a qui réponse n'a déjà na ba question ngai comment un linda on a créé ba ki de bimisa on ndenge bimi bongo donc c'est que mukolo likambo mukolo sacrement mukolo trône ayebi makambu ya banosa na trône na ye astombole musapi librement abangi mutute number one. C'est la différence qui monte. C'est la différence qui monte médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Merci à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, nos Gemidor 20, fidèles abonnés. Il y a Gemidor TV, Batoyo, Bapona Bango Gemidor, Balingara, Bango chaîne, Bango Bazalara, dans Gemidor. En tout cas, votre fidélité nous honore, tout ce pélara. Tant que vous avez des Bazalara, quoi, vidéo Kota, vous aimez, vous partagez, vous commentez, ça, vous kitoko. À tout seigneur, tout honneur, les boss de Yondinga, à partir de la Suisse, tout peut se motiver, merveille à vous, le moté, maya mabita, Ndinga Massamba, en tout cas. Bambote bele place pour la Suisse ba merveille na ba petit tout na parler merveille na bino batoyo bozala wana bobinga rabiso bo pesa rabiso ba motivation bozala que marambe que ça va merci à toi merveille Mies la gracieuse à partir ya Paris Panama merveille Mies la gracieuse Wasaka to pesi openda bambote bele merci na nyonso ozo sala pour m'assurer que toujours ça va merci na yo ingénieur Patrick nginama mulumba ba lobi mta bongo na sima caméra. Topesi bongo merci na yo tout le monde musala ndengeni ezokene bongo na Gemidor TV en tout cas lelo toza apena balobi il a fallu tozonga to ya kolobela biso lobango Gemidor TV tozala batu ya batute à part Nzambe tozara la boss de yo na rata Gemidor oya ocha ba moyen pour marambo ezala boye na asu bozo mona ndeni marambo ke toujours na Gemidor ezala mutu moko te oyo akoyi kopesa biso mbongo poto luka to balus information to lo baboy to ko sabe to donc sabe non et ça na émission mo doté ko sala awa émission wana ba tu ba partager ba kati e continue ba page
oh non mbongo ebimaki koto esalaki boye pour que biso tosala l'émission tolo babe tozongisa boye. Raison pour laquelle aujourd'hui tozongi na ye. Avec lui, nous allons essayer de parler, hein. Nous allons essayer encore de redévoiler Maramou Soupe ou Ebo Mamaki parce que vitesse à Maramou, on est vraiment kende ya ngoti. Boyebi que toi na sango oyo artiste d'Akumuda Newman atika gibiso quoi. Atika gibiso toi pena na matanga, tozo continuer toujours. Mais belé ki to moni réaction, il y a frère Mike Kalambay et bon, pasteur quoi, Mike Kalambay, asala ki réaction à lobby, ils ont vraiment droit de réponse. Na message oyo d'Akumuda Newman à Loba, il y a cela 2 ans passés, lelo oyo, Mike Kalambay a éco répondre na Moui, bito yebi que toi ba bantu quoi, Moui ba swana kana été muta kufi déjà, ou éco répondre bon nyonso wana et sali bon bien té. Lelo tozana ye artiste la biso un double CD je crois, il est déjà parmi nous hein, azawana to soyez toyoka to solo la eske mbongo ekomaki to mbongo ekomaki te aliaki mbongo et pas Mike to aliaki mbongo te parce que émission to salaki liboso équipe na bandenge moko je crois ingénieur Patrick wana déjà artiste na biso un double CD wana zo kota to zana ye pena toujours na ndenga mawa to za wana na ndenga matanga na ndenga mawa Yadrisha motometre Yaya Salama ele camarade Azandoka gentil Yadrisha Yadrisha motometre Yaya Salama ele camarade Azandoka gentil Omemia na wenzalinga botela yo kitunga olakisi ekopalinga botela yo nde mukomprena motema nanga boboto yango lukelinga makambo jalousia mama kulutu wana esalisanga fausse affaire adrisho ebisa na nzambo ebisa pena mokilie mabe yo salinga adrisha moto maître bambana nanga baninga nanga ya lisano bambana nanga yo baleki na bandeko na ngai bambanda na ngai yo bana misala o devaloriser nga na bolingo yo adrisha moto maître yango na bomali balo yo ngai esengo nanga elatiela mateo mamiso nanga yobono kopangusa angai c'est bien lui hein balobi artiste et double CD dans ses œuvres hein balobi tozana yo toyebi ke mama yembe zali mama lobe zali wezale kaka intro. Patience na vie epesaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Nzambe enga moto motema bolingo mesana moke koleka tour de Babel na monene pe molai architecte ya mokili Nzambe yonde papa tongela nga ko monene koleka nabangisa banguna na ngai Nzambe sala osonga mabele kibolamu na botuya na mokili ya se oh ya solo vraiment talaba ponelinga kaka nzelo yo ya liwa talaba fiti bakozela liwa ya mwana Clemence ndenge ba finaliste bazelaka résultat examen d'état mbule beti makasie mbule beti makasie Pasteur Kutino basali ya Nzambe ya solo abe masamba basali ya Nzambe ya solo bosambela pona ngai nasala bango nini batika kotongo ngai nabomela bango nani batika kotongo ngai naleli mawatro naleli Roger Chita naleli Koko Chita Adolphe Mankai naleli
Alain Kabobo naleliye dakumuda ke naleliye nazolela nyumane obike vi alobai déjà nan nakufite basomelinga ba cercueil nan nakufite basomelinga ba mabulu nan nakufite bapanzinga sango. C'était Verbe qui avait sorti dedans de lui-même avant même kutu to comme lelo boluka bansembo wana mama na yembisiko boluka ngo bo comprendre que nzambe a solola na ba petit na ye. Les maîtres des jeux sont en train de causer avec l'air créature. Merci beaucoup, hein, artiste à la biso double CD. Tolobara, Ouattara, Tombote na yo. Mbote ndeko na ngai. Tu comprends, hein, tu as pena na matara le tolobaki et tout le monde nenge nini ay bimisi pena ozaki kati na yo. Raison pour laquelle tu tika ki pena o se défouler o bimisa ozaki kati na yo. Boni basango ya matanga. Tozaki na yo awa, to annonça qui deuil, ils ont prévu, tout soit ba précision pour la date, tout ça et consort. Marambiza neni. Ndenge toza boye pour na respect. Pour na respect. Toute la grande famille, la Vignor esthétique. Et famille biologique Kimbokusu, notre papa Kiki, ainsi de suite, et nous les enfants, de génération en génération et à l'éternité. Nous sommes fiers d'être là et défendre l'honneur de notre Père. La vie continue. Nous devons être forts, très forts, parce que il a fait son travail, il a fait sa mission, il a accompli sa mission. Tout ce que vous parlez par-ci, par-là, gauche et droite, quant à moi, double CD, le fils de notre Père, et je connais mon frère, il a fait sa mission. Que son âme repose en paix. En paix. Et il est avec nous. Il n'est pas mort. Il est éternel comme l'éternel. Je suis d'Akumuda. Saline de Gonangaï. Salut, artiste double CD. Tu sentir vraiment l'émotion. En attendant, artiste Alouga, il suit l'alarme parce que ça vraiment pas si qu'on perd de mon tout. Vous avez kinaye, hein, vous avez reçu, vous avez Angola, à ce cas-là, la Congo, vous avez la carte, vous avez un appel vidéo, et ça la rappelle bien si vous avez un attigibiso, azari sous patron na yo, donc c'est vraiment difficile. Ingénieur Patrick, n'a relié rapidement dès l'entrée de jeu, tous ont une vidéo, balancer les bisous na nos vidéos, et puis na retour, tous ont un bon artiste double CD, tout commenter vidéo, merci. Que bon moment, ok. Dakumuda ozala kikapi. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, Mike Kalambai. Non, tu as bien sous pasteur. Non, pasteur. Tu es un pasteur. Azamu to aswana na bat bakufa. Ibro setele yamana. Kla yamana ndere babosa kayama. Mutakokota na nzela lipamboli na yo. Na mbulo yo. Mer rouge komemaye.
soki On ezalaki est tous des humains, okosala émission mabe, ouais. oyo kosala mabe me kolakisa bato mabe moko te ya sika wana lakisi asali acrée bord ya sika ke mutu ekoma mpe keno mutu akufi boye azalaki na aswanaki na mutu wana ye ntango akufi omoni okufi ozwi eya mabe to apprendre bato makambo ya bien Kalambai navanda na kofi pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? tozi yesu témoin okebisika bakena biso yesu azala témoin C'était la nuit ou la journée? ezalaki butu to moi nde kofi azoinitie nga Jusqu'à me passer de Kumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? apasenge pa dakumuda esalamaki mokolo nini na papa kofi mpe répondre biso papa so esalamaki olobi kaka Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. aza kobenga newman Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. kofi olomide aza na bomoi na mont fleuri. la Bible dit il faut pardonner et puis l'émission a été faite il y a 3 ans pourquoi il n'a pas réagi pourquoi il n'avait pas réagi Dakumuda était vivant quand il a fait l'émission et puis Dakumuda a bien dit ce qui a été riposté n'a qu'un enregistrement de n'enregistrer bango ayate Hazeli Dakumuda Koufi et puis il faut à la façon ni na s'adresser na Dakumuda mutakufa on dira ça liboso na bete kalikofi. J'annonce encore. Nazolo balisusu. Mutu nyonso. Oyo. Akota na zela li pamboli na yo. Ali apau. Et puis osala ngo wapi na ndaku nete na kiti na ete na cuisine na ete na chair ya bato batiki bandaku na mamba yeko yoka Jean Ecclésias Marc mais yé a télémé azo sona na mutakufa na suka parler en langue. Ça c'est de la nécromancie. Ça c'est de la nécromancie. Mike Kalambai. Tango amoni Dakumuda bimeli na chair wana a palobi na langage ya nécromancie pour azo intimider. Oko intimider te yaki na séjour de repos. Merci beaucoup, hein, ingénieur Patrick Nginamao. Balobi Soussou a fini ko Mukuta. Mazabo na technique, un ingénieur Patrick. Artiste de WCD. Vidéo autour au tala oyo. Et ça vidéo na minute oyo on te circuler na réseaux sociaux. Tout le monde ni pasteur Mike Lelo a répondre. A répondre grand artiste Dakumuda Newman paix à son âme oyo abinisa mokili oyo akangata oyo asala pe génération aloba marambo oyo 2 ans eleki lelo oyo asa invité pasteur Mike a répondre ye na ebite yo za moko ya bato oyo bozalaka na Newman oyebi mutu wana ninga zalaki oyebi ba respect oyo bapesa mutu wana akoma tina niveau lukaki ekuna parlement mais komona pasteur Mike réaction oyo et ça lui ndenge nini depo landaki yango to message no repesa na vidéo oyo. Toujours dans l'angle du chapeau. C'est trop triste. Mawa trop. Longini, menji. Bomoto, humanisme, intelligence, savoir, sagesse, bonzambe. Si vraiment bonzambe fait ça la makambo nango. Okay. Est-ce que c'est vraiment la réaction que tu peux poser entre parenthèses? Na sepeli nangote. Tu es mon frère, tu n'as pas droit. Auparavant, préservez ta langue. Préservez ta langue. Rectifiez tes paroles. Soumission en plus, demandez pardon. Mike Kalambai. Pasteur. Mike Kalambai. Nazongi na ndaku na ndenga pale. Nazongi na ndenga pale. Ba pasteur na bino na mama na bino. Na oida ma beya chibo ba sengi beya. Wa beya ma double CD buzoban beya. Nazongi na ndenga yaya vraiment na place na yi. Donc les rachis nous interdit de manquer les aînés. Et puis mutakufi yoro lo bale ma biloko so lo ba wana ti.
Et ça, au sangisi biso na portugais, ba farine du maize moussako, au zubiso, tumbi biso liboke. Et tu te sens, aux assuré na nini. Quelle assurance? Oh Jésus, quand on a bandaro loko, fiston pichou azala wapi. Attention, préservez ta langue. Je dis bien préservez ta langue. Retirez tes paroles négatives. Attention. Kalambaï, que je dis, préservez ta langue. Il faut être donc calade, fika calade. Pourquoi bimaté? Il faut contrôler la sortie médiatique quand tu parles. Voler on a bombi. Tant on a bête on a lobby. Mais na voler on a lobaya. Tant que pasteur, on a pas recadrement qui pasteur. Donc il faut y avoir sortie médiatique non on bête le mobo. Tolingo on lobby le mobo. Tant on va retourner ta langue plusieurs fois, ils a pas mati. Réfléchir avant de parler, ils a pas mati. Bazora moka nous na kanate bo on e bimaka pas mati parce que la conséquence nango ezalaka yango ne ba bo on e bimaka. Na niveau na yo remarqué Christian Kimboko sou Dakumu da Newman T. Vie la vie, vie maramboto, vie atombola musabe abi nazwa ki ba kisi nanga. Tant on a okende ba benet, tant on a okende ba matadi, ba Congo, tant on a okende kende koluka ba biloko nanga. Aba ite tant to okende, aba tant on a okende koluka ba biloko na ye. Mais ce qu'on a dit avant to komana no wana. Attention s'il vous plaît. Non, en fait, s'il vous plaît, nazana cher. On a moni oleki da dossier ya pasteur Mike ozongi na ba propos ya Newman. Nyenga to zana na dossier wana ya pasteur Mike. Pasteur Mike alambai alobi eloko oyo selon ye. À lobby vérité qui atikala jamais kozala même le numéro de téléphone ya Newman atikala kozala même pas na Newman na téléphone dans un lobby que témoin peut azate o ya mona yeba do sola na Newman. Alors s'il faut contredire c'est il faut plutôt contredire tant mususu na ba preuve parce que Newman yemo na émission salaka lobaka ba audio ezali alors ba zana ba preuve oyo soki mutu aleki to pasteur Mike aleki a démenti mam oya loba pasteur Mike basara na Kofi Olomide ya ko bimisa yango sko mowe yake déjà akomi na mowe tozo benga artiste akei est-ce que ba audio wana ba tozo tunga na téléphone na Newman na ndenga famille ba audio ezali est-ce que double CD peut-être vient na ye est-ce que Newman atikele ko ba audio ngo sans preuve, papa. Attention, très attention. Kolia fumbwa oyo, oyebi place balambi yangote. Na bilia lia mwanza mwana bachilo plateau na meso bani olia. Attention, très attention. Ba swana kana moite, ba samba kana moite. Tangu da kumda loba makambu na ye de son vivant. Et il y avait personne qui était sorti aux médias pour le bagage à contredire Dakumuda. Il y a personne. Tout le monde était, et le roi d'homme, moi, n'en peux que côté, kotaki na ba madoussou, koti na ba madoussou, moutabime kité. So biso ba double CD on na bagage na tombola téléphone na vie marambo lo banes qui a solo abi ça n'engage que moi muto asala na Vodacom abi marambo Vodacom et sala raté puis à la Vodacom lui il vient seulement travailler à ma réception à sala marambo a pesi formule ah tout ça ke boye Vodacom est réalisé marambo sali ou salango voilà donc batu oyo Dakumuda kisaki bango na ba makambo wana tangu Dakumuda zolo ba biloko wana neti frère moi je connais frère Moïse Mbie pasteur Moïse Mbie na deuxième nzembo na ye a répondu gabi yambalo yoki au nom de Jésus mais le message est capté voilà c'est lui qui avec Dieu quand le message est capté au moins la maman transformation et ça on a librement na ça qui rare na ça na droit pe il y a ko changer il faut na changer na yeba ki na ngate na loba ina ngata mso baba il faut na loba mais ngana yebi na sura la ngana vie le faut na loba au nom de Jésus alobi au nom de Jésus ya mbalo yoki bien au nom de Jésus carré ça passe s'adresser directement na message à nous man et petit tao avant li calme à bimagiti a répondre ko na bino soko moni ba le na tongo ba lekele na nini na internet c'est ba ki na butu
et Simbité. Tu vois, il a répondu d'une manière ou d'une autre, artistiquement, et puis sagessement, proprement, avec beaucoup de respect. On se comprend. Donc, ils ont pas tout, on se enseigné, on se voit dans la vie, viens me demander sur ma réponse. Viens me demander sur ma réponse. Viens au tigo, quand on a bagé mon pour la pamba. Non, c'est pas ça. Donc, rectifier tes paroles, préserver ta langue, et tourner ta langue 7 fois. Plus avant de parler. Donc, tu es notre frère. Tolingaro mingi. Osalamabe, Osalamalang, toza plus kota bolang pour nous sauvegarder. Omoni Dakumuda, il a dévalé toutes ces choses-là, même ngam mutune tozalarana ye. Aïe, répondait nga biabi. Doublé! Salama kambo na yo. Muto asala na Vodacom. Abi mam Vodacom et salati. On va répondre à la presse. Si tu nous avais utilisé ou tu t'avais touché, tu dois payer toi-même. Parce que moi, je dois faire des choses conscientes et responsables. Mais si Maramouana, il y a un autre moni double C à côté na ba page, balobi que double C do lemongo pour nous défendre pasteur Mike. Toi, tel côté oh Newman aloba qui linda. Na habite biso on to be ngo bo s'occuper lima ngo yela biso to sirène ngo. Ba bi côté wana, yo lobi que linda na ngo une amie aux aïnaye, yo mo mto na cri wana. Yo mo bem na danse wana moto ke côté wana yango pesipe accès na ngambo musolo baka saka Newman akosela ki na ye pe batu makaba omoni batu oyo baza bata mayele bato baza bien instruit bato bani ko apprendre bato balingi clarté ba kota na ba japa pambati ba kota vraiment na ba japa pambati parce que ngandi na laboye tant na lobby linda c'est une amie donc vrai son envie qu'un na saki linda créer linda c'est vrai inspiré par moi donc nazo na owele la moté Dalinda Sidoni batole alala kabo na emission donc ezaka mama na générique Sidoni batole alala kabo na émission donc ezaka mama na générique. Mais sauf que na soit qui réponse nanga déjà na ba question nangai comment un linda on a créé ba ki de bimisa ndenge bimi bongo donc c'est que mukolo likambo mukolo sacrement mukolo trône ayebi makambu ya banosa na trône na ye ah tombole musapi librement abangi mutute ayebi singa pe que yo sa makamu na yo donc osala ngo bisa makamu na yo s'il faut faire la musique au positif continue de faire ce que tu es en train de faire. Mais c'est ça. Donc, ça là non ça là. Vous avez bien bon non parce que yo na cri mais pour ebeta pour ekangane kangaki. Donc ce numéro là qui na Bénin nga lobaki après amo ki na Bénin bakina na baba ko sko bino vous avez na l'avenir esthétique wala. O bi ke ngapa on na bo de mikolo ba sirena na ba olanda nga fort. Nande lusus. O bi ke ba olanda nga fort. Nande olota bango. Na olota bango te na sana bango ba tu sanga na bango. Bango ba peso makam. To sala na bango. Ba so landa nga fort. Donc Newman ba sirena abwa kisaki double C da récupérer bango. To sala na. Oh. Ba sa bekela monzambe te. Bekela monzambe to sala na bango. Ba so landa nga fort. Oh. Ba bi o mutu na ye o bazaki na ye. So na beti linda na concert bango pe ba ye ba sepeli ba pesi makambo ba go pesa wana. Oh. Ah. Donc parce que papa déjà a se sacrifié na makambo wana baroya et baroya siko na positivement. OK. Ah baroya na ndenge négatif te ba ya komela makila. Ti. Baroya siko positivement ba pesi lengi ba pesi gloire ma ndenge sengeli. Donc carré. Mais ce que on a ndako ba donde bozaki wana et arrivé à tête na journée moko pendant que vous allez à l'avenir esthétique nous manève sabile le moment que non tenenge za wana soit faut aussi mbelo au moment bo to photo kena bilo ba ko to ta maison mo bo et tikala ko komate bino de ka be masamba s'offrir de dala musique ya moninga na oti mon musique hein eza moninga na oti du sarana vieux du zala ningo lingo ko yete zala wana je suis aux vieux au moni mako ba chéribin na concert na bango mona
c'est trop facile. C'est pour on est quotidien. Inspiration et adverbe, après ça ma composition, oye manzi mobutu pas mudinga, oye on se bien quitter au makasi, et puis ça va te donner le pain quotidien de chaque jour, donne notre pain quotidien de chaque jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensés, vous comprenez? Délivre-nous dans le mal. Baba, on a besoin bango. Donc tranquille. Tu dors bien, tu réveilles bien. Et tu doublé. Yo ka kite à kota kit. Ngamna na kota ki. Oh a panzi ba biloko na cuisine. À kota ki a panzi ngabi nani a kota ki. Batala ni na pasteur wana. Ngabi ngana ni ngabi eputolele na salon. Ezaki tanto sala wewa. Dago muda matina wewa. Okotima teto bimina lembe. On a petit dans cerveau va pletailler. Robert yo fovanda awa. Tango for yo zala awa, magic yo zala awa. To pesa magam. Nous sommes sans maison. Oh, tous on a parlé, non seulement on a parlé, na habité Sofia ou déjà wapi. Pour faire ba secret na ye. Ba secret na ye, so ce qu'on monte so ki tanga lobi na kindaki bene, abité ki to kindaki bene, abi na kindaki bene. Abaito orchestre to kindaki. Te alobi na kindaki bene. Na kindaki ba Congo. Habite ki to kindaki. Aibe na simba na kota. Na kota, habite ki to kota ti. La bino bena boye ba initier bino te. Donc initiation na biso da boza la bolingo. Bo sala musala bien. Botanga ba pisom. Double, il faut beaucoup de pisom. Double, il faut beaucoup de pisom. Aux en inspirer. Et puis jour où vient pour moi mari mutamema une église. Vous voyez ça nan? Pishankobo. Donc il faut voir Pishankobo. OK. Pishankobo na mama web sabino ma vie. Alaki Azana kini. Pishankobo faut voir et puis faut voir mettre réponse hier au bord. Mais mettre réponse jour vient bon mari mettre réponse à la giti. Viens mettre réponse à la giti. Mais mettre réponse à ma bébélé. Kasi you know a story. C'est maintenant donc faire la boy. Le bino mutala mo esprit mususu. Nzambe ayibinga transformer amutu. Auti na mutu classe auti. Talaka groupe le quoi l'avenir esthétique de tout ça. Vous savez combien de personnes sont parties? Il y a ça comme ma pros, paix à son âme. Chesko Mubambidi, paix à son âme. Bouquet de Metz, paix à son âme. Tokyo Nambonda, paix à son âme. Edi Bara, paix à son âme. Djokaef de Mingongo, paix à son âme. OK. Whisky Solaza? Whisky Solazali. Ba beaucoup fait litro. Neto kufeli bongo. Tozo akize noyo na bisote. Na bete loka geno, to kufika kande. To kufika kande. Et puis maître Morope aki. Parce que maître nenga bandako pesa cours à maître nenga bandako pesa albi. Il faut être amour, il faut beaucoup travailler. Double, pendant que l'orchestre, mettre pour nous solo, maintenant Pishankobo. Double, pendant que l'orchestre, qu'est-ce qu'il faut? Si on a personne qui donne 3 millions de dollars, qu'est-ce que je dois faire avec l'orchestre? On va faire un bon enregistrement dans le studio de qualité. Et puis, banze moment solo, n'engue nzamba orienté. Et puis, il faut siège mobile, place maramiko, va nous alara, n'engue kindara. Promotion ma bien et puis nzamba bisinga au Paul Pissebiso abi voilà l'artiste la via tuna kiyo voilà on sambo ba kaotika sans ya bana betenanga o eza orchestre na yo na otikelo makambo eta makambo na yo de son vivant et nous on appelle basi sur ba commenter ba bi yo pele ba muso sala olo ba logola na la vignora wana da kumuda pe da kumuda c'était yo OK zakina bato o pe matsa muso ba zala liboso na yo ça a rien à voir na temps fort de double CD d'Akomoda Nyoman. Ça n'a rien à voir. Bangomo ba kimaki, basali la vinora XL. Dunia Gilang à soutenir. Vient à so plus mobile mbayo à soutenir. Mais, basuki nanzela, ni générique, ni moment, ni vocal. Preuve à n'est-ce que tu as un quartier latin. Kofi Olomide Yemongo, qui je salue mon père, mon condi. Vient à biso, ya lemba. Mon père me conduit Kofi Olomide. Na émission papa de papa Kofi Olomide mon père me conduit papa de papa. Azo imbi ça.
Scottie Pippen avoué ça mon kokoli na ba concert ya Koffi Olomide yemba avoué ça mon kokoli parce qu'il savait je suis qui yemana boron na ba petit ba yemba avoué ça mon kokoli mais petit na untiap petit na ya yev madong yo to linga so to yambi yo futo so ngana eloko wana po yango des miroir yango des miroir yango bende teka yo muno so ta avoué ça mon kokoli but ba sepela ngine mse do sala ki extra nzembo wana penda uzaki yango tikana lo balelo tikana bimisa eyamo bekwa nganga tena bomba na banga kozali boma ye tikana loba eyalika mwa motema tikana bimisa batolie ko uta ngambo na ngambo ko konsolenga na likambo yango na seko plena sosi shirio ditasha otika bebe nandezi banda yo kinda akula na biberon abandi kongoluma elongi na yo na bosana ye kutala sima tenga sina kata singa nakoma mitelenga no lwanda mobimba nazangi kolonanga selebula kati nazangi kolonanga Alexis Fumusi Junior Mandoki papa nakoma ki aveugle sepona yo patience nzuluki na récolté chagrin na motema ngo genome natango ampiaka na meritaki lelo na bonenga lisusu te nandimaki mpiaka mofe bombo tala lelo yo makambo salinga papa mokile kondane nga infraction na nga nde patience rouge à lèvres silinga na mbebo ngona lela yokei na se tromper na rêve nanga j'ai perdu ma vie bolingo avec la kinga nakanga ki motema ba fiancé ba koleka na pesa ki confiance au pese soir nanga embargo qui veut moi mo qui laisse qui mingi reconnaissance na vie batabisi ya ba bienfait awana mokili ingratitude komande ki yanke Mama Sasko baye Scottie Pippen na ba Valderrama na Chamo Bampema yi pa comme frère comme pasteur. OK. Na mona commentaire na yo. Chamo Bampema. Abayi pasala ba yi pa comme pasteur. Donc tant to yé to aussi Kinshasa to yé ngasko na Chamo Bampema to yimba to sala sko nzina na nzindi mo pa Vegas Chamo ya ngasko na hotel côté na Zalava na nto Timbul to travailler sko bo yi mona ya cha ko yana yo te papa kozonga na yo lisusu te to banda kina kinyo komi Londres tikinga naziba retard na vie kitoko nyonso nzamba pesa nga osilisa exa confiance na rata ba chance makwela fidélité trompenga Chamo Bampema tanto silisi ba na kumuda kende malamwe yo mobali kitako mba abe praise oui au ça ba commentaire ça va ça passer bien mais ça demande un mot pour masuba ngemoto masuba lion Solomon amabe feza na nzembo batu ba bien buzoba ba no benga buzoba si vous avez le moment buzoba mingi donc ba petite nanga Laetitia Bonga na Magali Wane na Judith Songa paix à son âme akufa peso Judith akufa vraiment Dunia Kilanga honorable Dunia Kilanga Judith akufa donc petite nanga sona nyango wana lisusu on a les Magali Wane Judith Songa Laetitia Abonga Mina Gonzi la petite nanga mona c'est pas bien viens yo ni to Kinshasa za buzoba mo ba seki etika libe bongo borombe nga buzoba so tango yo cha vocal wana tango siko na chi histoire siko fona cha vocal oyo na bisi da kona fona suba masuba ngemoto masuba lion tozaki na ba Richard Ikobonga Feli Tyson Dimbedi aya kotala biso pe na studio tozaki na Anthony Chiombo et puis Carlos ingénieur Carlos ainsi de suite Mongete Giza maître Ponzio Abora maître Benj Guzu Gaza bango tu bazaki wana parce que jour wango mbula pe betaki nzeta avocat pe kuyaki
place to banda okende pimbi mwe kota caisse claire na suka place ya wuti museke na Didier Kobotex tata banda ko bana na mbeli le place oki kanga mbeli na suka nzeta vuka peko yaka pisha nko ba bisinga double fo suba masuba ngembo même si ingénieur na bi chela ma musique darum da bi bo pesa casque parce qu'il y a pas tout ça qui des pères na ye so na pesi idée non linga yo ka mwezandi maître Kinkela pe azaki wana na mopanza wala na surtout to kende maître de banzunzi wala na besoin de to kende Natalika bona suis casque na lati garenda avoka nanga ezangi mokokoli malinga bila sambe if kabututu bateti ndika nanga na monoko pisha nkobwalia teye bakabi malingo pata makina utina suka na sisa utina suka batu bakagangi wa fifi kinwanya yole batu bagangi Dakumura bi botika wondenge za wana parce que nzema ngwaza ki prévu ba imana Koffi Olomide wana dakunda to imba batumela kanza meme kama kilanga batumelinga ya kokauka betole fana kapene sanza dakumuda selone nalingi papita mamo pao ska mopa ba nyuma ndo amisa dakumuda ne musicien ba yo sara vocal histoire les arani bio sara pembe na yi on va so ba que no ezari featuring mais mopao asala kanai azora parti wana achango vocal te ezaki bongo te grand pote mopao mokonzi na da ko yeba ka leader a betelo mo mpanzo te grand pote mopao mokonzi na da ko muda ba na ba deal na bango parce que album wana tout est poussière to yemana ya vocal na ngeze mukokoli amoni vocal na nga ezangi mokokoli malinga bila sombe if kabututu bateti ndika na ngana monoko pisha nkobwalia teye bakabi balingo lo siasa sarita bola Pauline Manare Fifi Manare yubola Micheline nationalité belge Fifi kinwanya yole koyana yote papa kozonga na yo lisusu te donc tant tout ça liboro yo muta pesa production wana producteur wana yiki Koffi Olomide yem ta pesa ki abrancha ki Darmodana et pas producteur national producteur Sonima musique OK tout ça les clips ils ont la poussière Alain Kabo bazan la kati comme appelé frère Alain Kabobo tout le monde a plan des okende on est ensemble donc Koffi Olomide muta pesa makambo donc bah la relation bien bah qui bien donc tant vient ça d'abord na Mekili pour bord bah ça on a Mekili ndakuda pe na Mekili a Esco studio pas vieux par rapport à deal bazan na ngo vieux fois PC producteur pour album on ça la fois bima makambo belé ainsi de suite mais maman a tiré l'espace Newman et l'homme izana net nga so opération pangusage na pangusa na ngai ngana pangusa ngana boko na te c'est le robin ngabo double ozabi côté là bobo to kota makambeza bwebe kende kunzu na kota wana na yembi tongo boy kota na mama bendele boy ko pepa David na yembi vite fait papa ekei parce que bino ozala ba sera boyebi ke na kini ba doso balo ba yango mende ni de kumuda osa vocal pas et kenda pongo te kemi ta ngi l'idée ba ko obinisa bon ça a rien à voir Dakomuda na vie na balaki ma bien to zele ka mama maison et ça kasi maison bo monter ba peso de producteur maison kasi mais côté ko yango ba la solo ba comprendre que Koffi Olomide mutasala gida kumuda lupe mbanga so bozaki nango e utaki mupanzi wana te c'était bien biso tout en vite olingara osana muninga simela liboko ya ndeni ko sabo pe mbisi mamisa to nene comprendre tout luka makamba bongo ya faut sambela piso 4 fois faut l'autre père 3 fois faut kende boy faut saka mabonza faut kindara boy mutu tout azana na posa ya orientation pour la réussite ya makamuna azana ngo posa donc c'était comme ça donc muta bimisa ki biso na tango wana apesa ki dakumuda makamuna ndenge na ye wana ya Koffi Olomide muta pesa ki makambo ya production na ya JPS production et Sonima musique compensation tali clé 8 au monde na Sonima musique na ezanga posa mais est-ce que le on peut yango ba clip na bilo ba tozo luka yango ezomuna na ti d'accord le soleil quand il n'est expliqué parce que tout là il va linda inda ba luka ngo ba ça télécharger so ya te linda ya mais clé outine ba rozongo te parce que
tant on vient à sali transpitation, bamako communication, il y a makambo ya kimi et tout aïe. On va imaginer ça. Et tout aïe. Linda et tout est à supporter. Mais clé 8, il y a une force mobile qui m'a bien ma casse. Parce que tant on tourne clé 8, nanda quoi faire ami amis. Côté il y a jacuzzi wana. Côté jacuzzi wana. Donc tant on tourne clé 8. To tourner clé 8, borak ça qui retard. Il na la taper ba rouge wana. Mais na la tangote. Na la ta noir, da kunda ta blanche. Na ta magie noire, da kunda ta magie blanche. Comprendre? Et puis ba sukoli na petit na magali wana na baignoire. Na baignoire sikoyo, ba pas excuser nga ba c'est un petit so isani monana, ne ba tutana da kunda bongo. Tant comme pasteur, so ba wala c'est le on na TV. Ma belle on a ndenge do tout tailler. Et communiquer bien té. Abi bo supprimer ngodi. Bo supprimer clip on na YouTube. Abengi tiki beaucoup so bango ba yaki ba tangwana bango ba wala ti bazang ba sala. Ba bureau ndinga Europe ba sa ba makamba bongo lo ma bongo. Bon. Balongo lango. Yanga na récupérer ka vocal na vocal zem koko na zo sona remix ya vie chinois. Au sala na fabrication. Au sana fabrication on a récupéré ka wana po. Ba so alinga vocal zem ko azu wana. So alingi live do mana da muda akuta na ngama afuti makamo. Via comme si makamo meet. Apesa mo so cher makasi. Alongo li clip wana. Pour ti siko ne ba pas lu clip wana. Clip e mona na te. Ba luka mabe. Mais ce que eloko yo nde tolobaki eloko pena ezongisaki biso su lelo ana yo ezaki actualité oyo ya message oyo pasteur Mike apesaki bongo Newman apesi mowei bino boza ba défenseur ba tusu olobi ke WC da trahir Cora oko esa mabele alem okiro défendre les Mike par rapport à explication oyo pesaki ba tusu ke na mo malentendu yo pesaki explication entre lisolo yo na vie na yo. Mais qu'est-ce que a nega yo boye ki mamaline na wana oyebi no maison te na bandeli sous bien Dakumuda Newman de son vivant vit la vie président Nabiso père Nabiso maram nyoso oyabiso papa Nabiso avec beaucoup de respect de son vivant et moi aloba ki non na ke Benin na ke Bakongo aba ki toki. Donc, Marambetali spiritualité, ils a Dakumuda et ça concerne que Dakumuda Newman. Et puis, de son vivant, tant à Marambouana, il y avait personne au Abimagi na média, à l'Oba, Ina A. Vous étiez bouche bée. Donc, on a bandé sous préserver ta langue, rectifier tes paroles. Et après, Bisoba Nanzambe, tu reconnais que Bilboa Basali, tu limbisayo, parce que nous sommes l'amour, Bisoba amour, toujours l'amour. Nous sommes la vie et la lumière. Alors, ma lumière, manquement du respect. Comment Mike Kalambay peut-il se permettre de venir faire un procès à un mort? Bon, on a respecté la ligne sur l'affaire de Mike. Pardon? Je ne vais plus faire affaire avec Mike. Tout ça, là, déjà trop, tout qu'il y a la justice, la limité, n'a commenté trop, mais demandez-moi si je peux parler de... Est-ce qu'un mort... Posez-moi la question, par exemple, est-ce que un vivant peut parler avec les morts? Question Zali. Mais ma question est Zali. Parce que je vais pas... n'a peur, n'a été, mais je commande pas. Tous les gens ont vu, tous les gens ont entendu, c'était une prédication à l'église. Bon, pour moi, bon, point de vue n'a OPC. Mais à la langue, pour les autres, la chair doit être respectée. La chair, là, tu vois, doit être respectée. La chair est sacrée, hein? On règle pas dans la chair. Ça, on règle pas dans la chair. C'est une erreur. Mais apparemment, les lobino, non seulement, Mike, les lots est commis, comme ils ont placé au bino, pasteur, il y a aussi le règlement des comptes, il y a répondre, je ne réponds pas à Mike. Il y a tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera dans sa vie. Moi, je réponds. Mais, ce qui donne conseil à tous les hommes de Dieu, gérer la chair. C'est là où tu peux mourir, c'est là où tu peux finir, c'est là où Dieu peut t'élever. La chair, plus de 100 grands leaders à monde va faire un conseil. Fais attention avec ça.
Ça peut te tuer, ça peut te rabaisser. Donc, moi, je crois que... Est-ce qu'un vivant peut parler non. avec un mort? Tout le monde ni Mike Kalamba, tout le monde Mike Kalamba bi Dakumuda. Moi, Makamuna, Dakumuda, mais Ngana Lubino Kaka, un vivant ne peut pas parler avec un mort. C'est la nécromancie. La nécromancie. Bateau baebi nécromancie te olimbo la biso. Ils contact avec les morts, dialogue avec les morts. Qu'on ne trouve pas sur vous. Ceux qui parlent, qui sautent par le feu, ceux qui parlent aux morts. On ne parle pas à un mort. Ah bon? Non. C'est un péché. C'est une abomination. C'est un péché? Oui, abomination. Abomination. Quelque part, Babi, taisez-vous, gardez silence. Dieu combattrait pour toi. Parce que yo Bablo on a tout arana to bien monté. Tant on va calmer, on va calmer. O lingo obiyo mo mimisi impoli, o mimisi maramune surtout wana, o mimisi nyo surtout. Ridicule marambo tout yo moko. Donc retirer ba parole na yo. Sala madon ndo mama. Ama mon rose bien mon rose saya, ota pardon. O beto ben tam susu adie serex. Pour que ça ne soit pas bon, on est à des séries, c'est pas de ton niveau, non? Pourquoi on a cher yo beta bilo bon? Rectifier tes paroles, préserver ta langue et retirer tes paroles. Nous ne sommes pas contents avec toi. Mais écoute, on a vu que tu as commandé na nenga mabe na marambo oyo ako buka melaye ba genou ndo ko sengele soit liwa to sengele mabe yozo banga te continue le message à bongo. Tala. Parce que le moteur otanga kombo na ye na marambo mabe ba genou na ye o nzamba yoka lo sambo so ka fuka mi nzamba yoka lo sambo. Tala. Père hein. Alors la père va avancer. Moi j'ai parlé. So la ninga biyo nga bien discours na nga. Alors président, marambo lo bana est-ce que marambo lo bana ya solo? Double marambo na lo ba. Président marambo teni on na TV ba tu ba lobby ba yo qui partout par-ci par-là yo comprendre te. A Benimini 3 fois. Tant a Benimini 3 fois binanga. Double on continue ba question. Est-ce que toi ça na Vodacom? Alors yeba marambo Vodacom et ça na rapport comme Vodacom? Asuki no wana ngapinga na biso mais presque on priait non. Abien na linga ibo sambela parce que na linga ibo na la samno ba marambo wana ti. OK. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'isolo? Hein? L'isolo wana ngai na ye. Na fiston te na charité na kabambate. Alobi bien. Hein? Attention. Ah donc abi na linga ibo sambela po fo sambela. Non la soma monati. Yango so la ni pe ba discours nga pe na zonga na bi ça n'engage que toi. Bon c'est bon. So qui utiliser biso. Sans toyiba. Tu dois payer toi-même. Ngati. Moi je suis de l'amour, je suis père, je suis le père. J'étais venu pour j'étais venu pour travailler et travailler comme nous bina au travailler. Tout travailler en collaboration, tout ça marambo, tout ça les simbe kende. Ngana yo na mona ke marambo simbe kende bien. Et kenda bien ba mo ba eba ngam kokole afukeza ngam kokole po na yo. Donc kenda bien, tout ça bien to sambelaka. To kenda ko ba adoration, ba pe ba mo na biso. Eza ya ko lukati. OK. Donc c'était bien, la réponse n'est pas claire. Ça n'engage que moi. Okay. Donc, tant on perd le bail que non, bah passer un Mike Kalamba et n'a pas fait le milieu mon père mon cousin na TV. Mais Mike tu étais où pour répondre? Pour lui démentir ce que dans le monde na suska sera dans le monde. Tant on le dit. Tant on soit Kofi, yo ko le babo si ma bon. Place impolitesse c'est bandi, place manquement de respect bandi, place facteur de respect de bandi, place inconscience c'est koti, place au kimisi qui passe ta, place au longue sous les qui n'a tanda ko bungsi babotosi, place au longue sous papa li sous au bungsi babotosi makambe belé du coup, au baby si ba makamuna yo. Attends les gars ya bayana iti. Bon les gars bayana iti. Alape ya leki na iti. Alape papa ya bana na iti. Alape mobali ya mosi na iti. Asa nyo surtout du coup. Alape mo na nzambeti. Yimo pa bia za pasteur le susu. Merci hein balobi siko matanga awa. Matanga awa biso nyonso tokutana na ngombe. Na palanka tokutana na ngombe. OK. Pa vepeki. Matanga ile kana kuna. Biso tuto matanga tuza awa na palanka Luanda mobimba. Je dis bien Luanda mobimba, Angola mobimba, bataka funfu, batanzaji, bataka binda.
bata lobito bata biye bata lubangu biso nyonso tu na palanka On a Rouaga, na palanka na ngombe pa vie peki akida message komaki tukumata yaya Anderson Yimbi tukumata yaya oza orchestre na yo double CD Fantomas toana ndenga Luanda tolela vie tukumata yaya mort Lifulu ngomba place barba kwei Papa, Newman, avant qu'on fasse les vidéos, a sengi, mon pa ou mon konzi, Koffi Olomide, a bon la motema. Vidéo zawana, a sengi même Cindy Leke, a bon la motema. A sengi ba mise bela tanagwala. Mais nini, double CD, aux amoko, ya bateau, bazala penana Newman, bolia na ye, obeteki masolo, wa bolia ba fou ensemble. Bozola la ba parler moko. Nyuma na osenga batu mususu babongo la mutema batika ba vie wana mais yo ti lelo za na musique auto benga la musique abokili musique profane et puis otanga na biso ba kombo ya batu oyo munyo sabi ke lingomba una na Lifulu mama babezala ingelo balida yo to boya ko yo ke la père na yo to neni obige mama banoza na dakumuda obige yaya banoza na dakumuda série wana obige film Anderson Yimbi banoza na dakumuda ngana mona dakumuda na Anderson Yimbi papa na biso que je sali ngomba tourmata la kisali dakumuda mtabenga bible ya na bimabo chip mo banda so pa jirote chip mo ba bien propre ala singa bi webi ngabi na ebiti wanga na tsangola na ye ngabi na ebiti abi webi ete pesa ikasimbote biso so pesa so no pesa moto se présenter non ngabi nga double CD abiga merci pesa nimbote tant siko na pesa mbote si na kinanga damunda bikene na kinanga tant siko ya kei na sima na ndanga singa pesa mbote na bikene me yona mo ngabi bon bogara yo ka ko na wa kombo bogara donc na mabo ya la bien bijou ilengi donc c'était mai vraiment là son ya mabo donc nepso lingaka nepso bankali to lingaka donc so c'est mon niveau faut se pelana donc avec bon et puis s'il non donc on a comprendre que non via Lifulu moi pe o matanzela ba Lifulu ba salongo ba côté wana donc même moral c'est que vient na biso dans la minute so ne nyuma la kata ba contact ona yo siko mtu sana makambo contact kuna pa nani olobi bien nyuma na zaina yeyati kozana yeyazani bazarandeni ke biso le billet exemple ta maison die ya sala makaba pesa to lupe maye rosi nso contrat des ans pe obeti fe na bangola abatu bakambo te ngana obeta makamba bongo te c'est notre frère c'est un frère azana famille na ye azana ba famille na ya bandeko na ye abatu bazarana yinde bazaza na Newman mtala senga la famille Newman ala senga famille ala pe famille nga da yo na ye bozana content monter mama molili boye za molili diba c'est le truc ça m'a kali ba la biso na robetelo mama sambla tingana ye to beta masolo bongo tingana ti moni ngatu na fandi boso fandi nga so wana nga donc ko so wana nga ma okanisati nga beta la réalité donc makambo to sala na ote na robeta ngoti makambo yo to solo na yote na ko beta ngoti donc na robeta makambo to solo na yo de juste si mutu mo bonne par exemple on te beta sujet Pichankobo tinga so ke Pichankobo bazaki na dakumuda butuna moyi na mettre réponse butuna moyi bazolinga ndeni musique faisait bien ndeni concert na faire faisait bien bazolinga ndeni il faut répétition makambo ezala ndeni clip na faisait bien bazolinga ndeni il faut deuxième force faisait là donc de temps on a podium te faut podium ezala molilité podium faut dans la lumière faut dans la deuxième force ce côté là c'est que double CD force à la wana so double CD là c'est que Alain Kabobo force à la wana so Alain Kabobo za wana c'est que Borax force à la wana so Borax za wana te etikeka babita ngofo na ba petit mususu podium molili lui moi mutakoye ba muninga wana azati mutaso yeba nazati voilà allez-y comprendre maman beta donc bien bilo mususu to so la moti donc c'est un faut battre pas court pour ba yeba nini
D'autant dans il y a Anderson Nimbi, Maman Akida, Maman non le vient biso Kada, vient biso Ser biso Mbezi, Maman non le Ser biso Marakana, Maman non le bao eza Kakadika Dima, Maman non le bao eza kino Sylvain Lumbila, Maman non le bao eza kenani Paulo Tudilu, Maman non le bao eza kenani Simplice Malonga Nganda Monique, Maman non le bao nani que je parle balinga makambo za makambo ba marakana ba Barcelone ba matubakana bango nyonso wana batuna ya balinga makambo za makambo vous comprenez eza pena bongo mais olobelo mo boya batu ba otuna ba double C de suba ibakati akoma na Angola osani na Angola moto ba bien awa donc avant que ne la venir aux Arabes déjà Angola kolanda makambo wana ti Gaza garçon mondial tant ça qui filme na ba mari mi semble ba tumusupe bazala ite bazaki na bango na me bazoki chance ko tata zoebela ebi makambo yo mutu nanga ekulu dimba zoebela ebi mutu nanga zulema ebi makambo yo nkale kasi batu azorabilo ba pe ba yembelo ne ke na bazulema mutafaya na bana bankale bambiaka baza ba zombie non kino bien bana ba zombie bana ba mela makila na makambo etali makambo yemba na botafana ninga ba quartier na to mamba ba quartier te na vie to continuer bona mokilinde to na monde il pas être mon baza quelque part so bokuta no salaire amelio le mona ba zoe be ata zoe mata to zoe okete mukolo koyoka oyoka tierce oyoka mabe parce que asa oza na kati yelo ko ba benga gejo loko ba gejo ba angela ata musique ya ngindule sana so kampa musique na tongo soka yemba mabe makasi ya ndenge mona badakumuda nyumani très mystique ananze mumwa imba gabi patience na vie epesaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya nzambe mona episinga bi double soka pona ba climatiseur tona ba basket tona ba palais vraiment nga moni fumada ba mobulu nga na ko sala auto production te ngana ko sala auto meta masikini boy na mupanzi Michaud Dimbo azaona Frankie Kanini na uti mikila ye matanga na ba kopa kabu ya embouteillage na ba vulika ninda ba londonais ba kiti yi mabe Frankie Kaninda mobala chibuta ya franc est-ce que date il y a interman un peu samité toza wana le 1er février. 1er février jour sauf imprévu. Le 1er février. Ande tokoza siko décision. Dans le 1er février to bazani ni za réunion to ya jour. Donc déjà to bakalia on le 1er février sauf imprévu. Je dis bien le 1er février sauf imprévu. Programme à matanga le 1er février sauf imprévu. OK. Donc biso ana Luanda biso nyoso to kutana na ngombe. OK. Chaque jour banda lelo tokoma mukolango tiba okunda tozana na ndenga ngombe mutwa na makambo na ye kolela ndenge zalaka to kolela ensemble na double CD tolela dakumuda na ndenga Luanda musique tokoyemba tokobeta toyemba banzema dakumuda tokobeta banzema dakumuda tokobeta masola dakumuda donc et tozalawana et puis justice pour l'artiste est avec nous. Justice pour l'artiste est avec nous. Donc, maître. Mais ce que y'a la couture, hein, y'a remoni biso, to lobby boy toujours, hein, je me dois TV to la lamba ba là. Matanga jusqu'à là, deuil et aux alabongo le 1er février date au Bapesi. N'est to le barazan officieuse, hein, n'a ne comme vraiment officialité. To confirmer date soit donc le 1er février na Luanda awa matanga ezabo na palanka babina palanka na ngombe zaka na rua ga deto ba rua h église bima na ngambu kotoyo na ngambu mususu wana omona janga na ngombe zalaka wana place o ba rolela dakumuda nyuma na nenga ngola avec double CD na batu mususu o bazo soutenir yo omoni toza wana Ali Jabir azawana Mamba le leader Mofoudin et puis tous en là icône na biso mboka DJ Romario tous en là Ewana tous en là Arata
depuis Lubango à Roya puis passer en double dans ensemble tous autour la Takumuda à Rata tous en Tripasson depuis Paris leader à Luanda a epsinga doublé nazo ya wana pour 3 jours ka pour matanga na lali na nuit mortelle puis jour toko kuda na yebi na sali makamona ko sala et puis les jours souvent na zongi na ngamba parce que ma visa na ngeza na ona ebele donc bah ces journées là on est belé à qui ne pas rozonga zonga à 50 euros na ye Tripasson leader à Luanda et puis Racine Sunda tozana ye tozana Junior Fila tozana bango tout tokutana biso tuana mais sans oublier Mobala Fatou Vida Jean Pati ah benga inga ya bi doublé force toujours na tchétché des balles je n'ai pas oublié on est ensemble papi mongo ya ba papi tchétché des balles biso tout tokuta na wana na ngombe tchétcha baki roya bi doublé na 2 semaines na 2 semaines pour na matanga da kumuda visa na ngeza 3 ans donc na matanga da kumuda na zo ya wana tozana yipsa ba Luanda tchétché pa rozala tozana ye makamno seza bien nana benga lisusu burompela benga lisusu abi double force vraiment force tous ensemble na yo coup de chapeau fali pou papé tant bakero beta beta so ba Kenya so ba mboka mo bokeke pa bango na batango fort na bengi tango fort na bisi tango fort na bi mama on degezo kende mabe donc nazana ba ndenge ate au secours on allait au secours pas tango fort tango abizia personne numéro après boso na presse ba fali pou pa coup de chapeau, merci pour l'encouragement, merci dans tout. Donc, on est ensemble, la famille Zahara Bongo. Donc, Kinda Bongo. Tant on a vendu, na mon pas téléphone et les lignes à ton temps aux obenga, marque aux abenga. Abina doublé. Yokuna sko organisé parce que tout le monde comprend maman de les okinde, habité. Il faut tout sur un acheta. Et là, on ça malakini, on a eu la révolution, on a eu un petit maman, on a hommage à vie. Il faut ça makamboana pour la vie ça so bien parce que mon ma vie et c'est un peu ma moto gachi ba manda chante bazaki na vie ba ki na vie ba sanze moment bo pour na vie ba manda chante ba ki na vie ba Jean Goubal ba ki na vie ba vie souci cassé ba ki na vie ma jibe piano na owe ranson ba ve na biso wana na ndenga histoire en musique guerre à l'avenir ona wenge musika et na ndenga histoire Congo batu bayebi donc tant on vit azati ya ba comme bango ba fuba telema ba sa elo mobo na bi ke jibe mpena za ape na choc susu ya segel isusu donc na segel na da kumuda donc des pères il faut les le robo révolution robo le robo salama mais moi je ne sais pas ce qui se passe dans mitou il y a artiste ba do kanisa nini na habité et c'est pas encore fini c'est pas encore passé et chacun doit donner leur meilleur il faut pas condamner les gens donc na condamner mon côté émotion ezana nous na mito abatu mais de toutes les façons héros déjà il fallait qui et le roman boye et salama et zo pesa susuma on akata makambo donc batu nyo surtout au balingi ba soutenir double CD na ndenge ya Luanda na ndenge Angola pour matanga da kumuda ele kana ba norme na ngiki eza ndenge sengeli biso nito kan c'est la fils là parce que ebe me bakunda ngo mutu moko te OK donc 9333 90 695 9333 90 695 voilà numéro on a plus 244 9333 90 695 9333 on a pu compliqué bah toi d'ailleurs 93 33 90 voilà après 600 na suka 695 donc plus de 144 voilà 93 voilà 33 90 695 je crois numéro wana artiste na biso double CD ingénieur Patrick a tiré ce numéro wana ya wana bomoni wana pena donc les numéros ya artiste double CD ba le bibino bato yo bozo lela voilà pasi ndeto bongisi bon artiste nene magari ko bangi ya pasteur Christian Kimbukusu ote bagi na komba da kumuda Newman en tout cas bo benga artiste de double CD pour na organisation matanga na ninga Luanda ba le matangi rozala awa na palanka pena na ruaga na nganda ngombe isika bi batu tout ba rolela bongo artiste de kumuda Newman ba le bibino bato bo soutenir batu boss Doudou Kinkela 12.12
Amour sacré, hein, balobi boss, Doudou Kinké, la 12.12, Amour sacré, bobenga double CD, et on ça la bien, quoi. Tu bosses une 6 koki tenge, balobi, bobenga pena double CD, à la posa va soutien, kala Luanda, yaza la Luanda, yemoko, ami ma charge, oyo, et ça n'a pas soutien la bino, hein, tu bosses une die qui balando kia butu, hein, die qui balando kia butu, bino nyonso, bobenga, na numéro zawana, ya double CD, hein, et on ça la pena bien, balobi, biso, de tolobaki tozalaka bato batute biso pe tolukaka te ke mutaya afinga aloba mabe asala beno en tout cas molimo ya mowei epe malakimia mutu soka kufi baderangeaka molimo na ete baderangeaka molimo na ete en tout cas bato mususu oyo esenga efali ko répondre il a fallu ko répondre mutu tanga azali vivant mutu azali sous te pour répondre et tomoni na internet ngoy bakan bato mususu baye bakoteli pasteur Mike bato mususu baye balobi en tout cas et ça bina bien te wapi libosa cher na cher ozoteya bato mpo wana Mike Kalambai nzambe ayokaka yo nzambe alola ayokaka yo pourquoi ofentaka bato boye ko PDD Mike na yo nanga napesa eza mpo ngam na oloba na nga na bato misusu na bacollègue noka bapasteur na suya réputation nzambe makasi donc nakini bato babosa na bambe bana bango facilement toyebi na mama vaseline toyebi na mama vaseline toyebi na mama peniel abeta peniel oke noza mwasa bato soki zawadi momi yango namonaka epa yaki nkele donc ça dit bayebi yo na bamakambo moko eza sadik Mike Kalambai pourquoi mpona kolakisa bato omoni stade wana obeti eza ya spirit mpona loba ngo ve oui nazoloba na yo ozomona teke mutu abeti après stade gloire elandaka ti omona te stade nie spirit donc des années après stade faki makamuseya mais après stade il faut y a vacuum nzambe c'est que Dieu donne ne suit d'aucun chagrin la Bible dit on nzambe apesaka chagrin alaka te so nzambe a élevé yo parce que ya betaki stade te mpona ya betaki mutu abetaki stade solo nga namonaki eza Moïse Mbie tolela Newman na loyembo tolela Newman na calme na calme pena et osala pena bien to bosa nte ba bila chemidor boss de yonzinga en tout cas double CD azawana matangi esalima la palanka te bige ti to comment ba le 1er février ba ramdeshe ko ba neni rosalima merci la bino parce que on tika déjà double CD c'est l'option hommage ba lobi nzembo ya hommage pe tozo ka tela ninga Luanda otanga ngai kotika kotanga makila se mokolo yoko zonga okomisinga veve na bolingondo yebetike motazanga babotina motazanga bolingo nani etike ngayo Paulo dos Santos Mami setoni kantine koleka pinzoli ya ngano Mami setoni kantine koleka pinzoli ya plata nzanza Zama oyo ezangi nyama makasi gotie tuba Ata nkoba koki ko dirige yango vie pekeo Lokola makanise komi ko dirige motema na ngai shusha lumière ye PDG na biso ya tele nani yango Leo nzinga ye Deo nzinga ye ya Deo nzinga Maseli na e talana no mwasima Na comprendre te mala moko yo bebisi bolingo e Nzambe soka salaki banjelu eza te poza loboko ndambo Deo nzinga bolingo epananga monofaze Ekoka te ekoalimante baminda nyonso ya motema Dakumuda ke ye bayoma Tukabwani kasi tokabwani te ye De son vivant et du double soyons amour Je suis avec toi mon cocoli On est ensemble ngana boche Double benganga na mam na yebiso photo causer benganga na benga boye yezaki na prière nga peto no prier na ngina neve no prier boye yepa benga kinga pe na yambi eti jour on peut nous préparer concert na nga lisusu et qui samedi mbule zo beta donc so mbule beta et ça la sanga ma beta ça bénédiction la force de renaître et la force de disparition ngana linga na bima na beta na salika mobo yepe a olunga kota ali moi même samedi on a le 21 tantôt comme on a le 22 na 3h ça ngwe koti na 8h30
babenga babino pisha ko babenga bivie na yo zala makasi vie na longwe na comprendre force ya mbula na force ya chiffre 21 1 plus 2 égale 3 et c'est la résurrection c'est 3 jours ressuscités mais les autres aussi doivent partir. C'était force Onzama Teinga la dimension Moussou que son âme repose en paix et sa présence est adorée. Je suis avec toi Dakumuda. Je suis fier d'être avec toi. Merci hein, Balobi, grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux devant vos télévisions, devant vos ordinateurs hein, devant vos téléphones pour Rolanda Biso Balobi Gemidor TV. Tozali awa biso tolela na ba oba olela tolela artiste na biso da komona nyuma na oya sepeli sa biso abimisa biso abimisa tokutana ye na mbandaka ye tokutana ye na Luanda ye tokutana na biso na tokutana kwa ke moi monsieur Zali hein mais tokutana yo Topesi merci hein, merci na boss Doudou Kinkela 12.12 hein, amour sacré, boss Doudou Kinkela 12.12 amour sacré. Merci na yo pe Cisco Kitenge en tout cas merci na yo pe die Kibalando Kiabutu. Merci na Bilonio hein, na bobo biso hein, balobi. Merci na yo derrière la caméra ingénieur Patrick Ngiramo Mulumba. Merci hein, na yo pe lisusu balobi afiniko ozawana na sima caméra ambweke ça va hein, balobi salut à toi Tricia Martha Ipoups en tout cas salut à toi hein, place Olanda biso na Luanda la Kalemba loge ya bosanité Andrade Diane Andrade ma salutation place Olanda biso hein, ba meilleur vœu à vous oyebike bana lemba la ville queen en tout cas restez toujours connectés brosser la tiki bilona WCD oyebike bana lemba lumière lemba paton kiame papi chokindodi kuka semo pepe pai kingolo bana lemba Michel Wechi aba Michel bana lemba baleli ba continuer kolela to kuta na biso nyonso tout bana lemba et puis monde entier bana tu ya Luanda Angola toza pa ya vie page na ngombe biso tout matanga da kumuda na ndenga Luanda elega wana Bimbele Toutana ye na boma ye, toutana ye na Luanda ye, tokotana ye na Kini ye, tobetana ye mokokoli, tobina na ye linda ye, tobetana ye papa ye na sashe, dakumuda ye, ya nyumane, ya yana eti ye, ya yana. Limbele, mama, limbele, maya ya balela limbele oh, mama. Limbele Junior Mandoki yo bokende bosisa bofango limbele mama ye na sacrifice nzoto yo pona lesa nzoto yo nateka maputa pona yo na beta vite fe poko ma maître avocat maître Jean-Pi la kawa na sala nyonso poko ma dunia kilanga ngayo motema pasi yo ngayo ani shita o Roger shita e mpisha nkobo abe masamba o bose na biso Deo nzinga yo ya deo limbele o mama limbele ndakumuda ke kaka boye balelanga na bana imbwa ye balelanga na bashege yo bana imba babeta limbele o balelanga na bana imbwa yo bashege pe balelanga bokende bosisa bofango boyema banke balelanga yo banke balelanga partout mapamba balelanga yo dakumuda mokonza bashege o bokende bosisa bofango ya limbele bijou bafasa o tango foreye ya feregola yo mfali pupa wo manda chante yo nalela jibe piana o ya waransone ye wadzegwa yo Felix o nalela karna mapa limbele o mama limbele o mama o bana Luanda baleli limbele ndakumuda kieo